Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banaki no Buyukite bukuyoka kaka Kinshasa na biso kin eleki partout KNB Kinshasa na biso kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo neza bino pardon Jima sala yolo karatakate ya on a bien yo Jima mukende umela KNB kin eleki partout rien à dire toi na terre envié parce que kin eleki partout et losako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bizubai bana kin ke bana jako zape so kuta nango KNB Telema qui chasse l'équipe partout. Jimmy Mukendi, Oumela, KNB, ko zape te so kuta nango check ovandi. Mbote na balandi nyonso ya magazine Kinshasa na biso KNB o emesana ko laksa bino toujours ba réalité ya Kinshasa. Ba mesure au gouvernement ezwaki pona to protéger ba Congolais. Il faut petomi batela. Toujours appeler ba précaution. Il faut à tout moment appliquer ba mesure ya hygiène. Kosukola maboko très fréquemment. Soki omoni moto azo kosola ou bien ako éternuer. Kopousa na pembe na yete. Il faut zala la distance moro il y a plus de 1 mètre la musika na ye. Soki pe yo okosoli pour na protéger baninga, il faut couvrir monoko na zolo na yo na mouchoir. Obwaki yango osukoli pe maboko. Biso ba Congolais, il faut tozala ekenge. Tolanda mateya oyo ba professionnel ya santé o ba komi kopesa biso pona to éviter bokono oyo ezwa biso. Baburonde ebele bakoti na este ya RDC baye koluka nini reportage ya Nathan Siata. Ebele batu oyo bozomona baza ba Burundi mibali basi pe bana bazali plus de 14 000 bamonaki bango na ville ya Goma. Alerte epesamaki samedi oyo na butu na ba habitants ya quartier Lac Vert na sud ya ville. La police eyaki pona kolande la situation pe na tongo bandeko ya DGM bayaki pona ko identifier bango. Mingi kati na bango bazalaki na ba chapele pe biloko mosusu ya église catholique. Balobi bazali secte moko ya église catholique pe bazali ko sala pèlerinage na RDC. Kasi ya kokamwa ezali ke bazalaki na pièce d'identité ata moko te ni autorisation o epesi bango nzela ya kokota na mabele ya Congo. Mais balobi ke balekaki frontière congolaise na poste frontalier ya Kavira na Sud Kivu. Bazali ko exiger exil pe baboyi kozonga na mboka na bango po balobi kuna baza na insécurité. Mais bakomi ndenge nini na Goma pe pourquoi baponi kaka musika ya centre-ville. Nous sommes un pays bien organisé. S'ils veulent avoir le droit d'asile à la République démocratique du Congo, ils n'avaient qu'à respecter la loi. Et donc, comme nous sommes très loin de la frontière burundaise, nous pensons que leur situation devra être réglée à part où ils sont entrés. C'est la raison pour laquelle nous voudrions bien organiser les renvois, peut-être au site Kivu, et le site Kivu pourra prendre les relais pour examiner leur situation. Soit la République démocratique du Congo va lever l'option de leur expulsion du pays parce qu'ils sont tous irréguliers. Et soit, s'ils ont des arguments pour demander l'asile, ils vont respecter la loi congolaise, ils vont formaliser les demandes d'asile. Bakonzi balobi pas question ya ko négocier, bako faire appliquer loi ya mboka. En attendant banquette eza ko se poursuivre, bandeko oyo bakozonga bango nyonso na mboka na bango sans kosamba.
Rentrée parlementaire et salami lelo na Assemblée nationale na Sénat. Rentrée parlementaire na Sénat, président Alexis Tambwe Mwamba abomi moto a fungoli session na Sénat. Na discours na ye ya liboso ya ba sénateur pe ba invité a fustigé ba escalade verbale oyo batu ya FCC na cash ba mipesaki na bango mikolo oyo. Ayebisi batu nyonso batia na se. Asengi ba sénateur basala musala na bango ya contrôle parlementaire kitoko. Côté naye Janine Mabunda, oyo asali ouverture ya session ya Assemblée nationale sur déroulement ya mboka. Innovation ya liboso abengisaki ba ancien président ya Assemblée nationale kobanda na mosengo tina obe minaku. Signe ya réconciliation nationale. Mabunda asengi gouvernement esilisa mobulu na Est. Hôpital ya ba blessé de guerre na Beni ezalaka te. Alobeli coronavirus pe asengi gouvernement azwa ba disposition ya ko protéger population. Lutter contre corruption et kosala kyoto kangamadusu po bambongo mosusu o eutaka libanda ezoya te likolo ya coronavirus. Pona misala ya 100 jours, Janine Mabunda alobi premier vice-président Kabund akokoba po population a bénéficié na mboka na ye à 100%. Message ya paix cohésion nationale nde esukisi maloba ya Janine Mabunda. Kinshasa eleki partout. Conseil national, Parlement ya parti UDPS qui basa, basali rentrée parlementaire na bango, session ya mars oyo, ezali plus pour na kofandisa ba structure de base ya parti. Ezalaki na siège historique emblématique, il y a 12e rue Limité, dans UDPS qui basa, à travers organe na bango, il y a base au Babengi Conseil national, des rentrées parlementaires et salamaki pour na compte au mois de mars. Pour redynamiser l'organe ya parti, soutenir ouvertement l'action ya chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi na gouvernement na bango Mobimba, Monsieur François Makaba, président ya Conseil national. Il y a eu des pesques qui basa à BTCT. Lelo ezali mukolo munene pona UDPS qui basa. Tosangani awa ezali Conseil national efungwami. Conseil national ezali parlement ya parti. Pona kotala ndenge nini parti UDPS qui basa ezali kotambola na ndenge nini mboka na biso ezali kotambola. Lelo yo tozali na chance ya kozala na président za na souci ya mboka alingi ete mboka oyo ezala développer. Alingi ete kimia ezala na l'est. Alingi ete justice na biso ezala vraiment une justice responsable. Alingi ete enseignement na biso ezala gratuit. Président Nabiso, il faut tout soutenir. Il y a un membre de tous les peuples congolais que c'est une chance. Et c'est une chance que nous avons le président Lolenge Bouye pour être pour Bunda, pour Nabiso, tout le monde clair. Tout le monde mingi, mais il y a un esprit, il y a UDPS qui signifie progrès social. C'est ça ce que nous allons faire pendant toute cette session de mois de mars. Le Conseil national est allé organiser un parti, et allé en mars et en septembre. Mais dans le moment où Tozali, c'est un moment très déterminant, un jeu politique et ça détail. C'est pourquoi Tolingi était peuple Nabiso Fungolamisu, Batu Mingi Bazali contre l'idée de Malamou, le président de la République. Bamususu Bazali ko comprendre na noté. Il faut tout faire comprendre bango que les ali chance pour Nabiso pour Tozala na président lokola son excellence monsieur Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une chance pour nous pour que nous puissions profiter de cette occasion et développer notre pays. Souci nabiso yangwana ya Conseil national ezalaka nango mesikoyo to tient vraiment la batterie en marche pour que tu réussir mandat oyo tozali nango. À travers président national Nabango honoraire Augustin Kibasa Maliba, oyo azali lelo membre ya gouvernement pe ministre ya pété antique, UDPS Kibasa ezali très bien coté, zéro corruption, à Matissi assignation budgétaire, zéro scandale, zéro médiocrité, gestion orthodoxe, il y a chose publique, il y a l'État. UDPS Kibasa, et ça, la fierté, il y a président Félix Tshisekedi, local la président du Conseil national François Makaba, Azali ko expliqué awa. Donc, modèle, il y a gestion. Pour la République démocratique du Congo, Bazali a rokene koluka mo sikate ba fandinde awa na UDPS Kibasa école il y a démocratie boy malamu. Victoire, tu régneras, au roi, tu nous sauveras.
Population bazo sepela ndenge fati azo kanga bakulu en cravate ba réagir na micro ya Hervé Zaka. État de droit oyo population congolaise sepela ki na yango na discours ya mokonzi eza ya masekite. État de droit yango ezo concerner batu nyonso ozala soki mokonzi institution nini ozala mokonzi entreprise yeba que soki otosi mibeko te okokangama pour mokonzi ya mboka azalaki clair concernant état de droit yango. Soki moto azali ko respecter musala oyo azali ko sala te il faut pas sanctionner. Likambo ya ba oyo ya bason de mouton ezalaki bapesaki chef de l'état délai ya kosilisa mosala mais bazali ko respecter engagement na bango te. C'est normal aussi ndenge aza kokanga bango po bamisusu bakoya na nsima ya bawana bayeba ke mosala oyo tozwa yango en valeur tosilisa engagement oyo tosali soki ezalaki na baministre mosusu baza derrière na bango mpo basala échec ya président de la république bakosala yango te mpo bamisusu bazalaki déjà bakangami nasepeli vraiment na oyo chef de l'état azosala to encouragé ye biso bakinois tozala toujours derrière ye. nazosepela na maloba oyo tunaki mpona makambo ya chef de l'état na ndenge tozalaki parce que bato oyo bakwesaki président Joseph Kabila oyo azalaki na pouvoir eza nde bato président abandaki kobimisa mbongo mpona pesa bato mbongo ya misala mais bato wana babandaki kozwa mbongo bazolia mais oyo tokomi na état de droit. État de droit bato bazo comprendre état de droit. État de droit eza mpona koyiba kofinga mutu te. État de droit il faut mutu amitia place na ye soki lelo na kopesa mbongo mama to sala na musala na peso confiance sala musala omwende confiance na état de droit ndenga ezokeni na peso mbongo mama to sala musala o sala bomengai na za domaine ya ko sala musala na te totonga mboka na peso mbongo ole mbongo wana lobi lususu exo ko yapo na peso lusumbongo faut bakanga nde état de droit yango wana mais nazo sepela na action au chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Chilombo azo sala ya lobaki na koboma mutu te na koya pona kovanda na batu bien mutu na mutu amicha place na ye soki osali na ndenge esengeli te wana eza likambo ya justice. Batu wana en tout cas so mokonzi akangi bango eza pena très important baza batu oyo bakopesa toli na baoyo batikala kosala buzoba na so mokonzi apesi mosala modo de mobe bango fo baexécuter ozomona soki lelo mboka ezonga nsima na koza ya biloko wana bapesi bino musala marché bozoluka bapesi bino po bosala musala itonga mboka bino bosali bavanti alors tika mokonzi akanga bango po ete ya bamisusu wana batikali nsima so bazwi kope mbala nsima fo basalaka musala bongo mpena mokonzi aza na raison na ye monene ya kokanga bango da de droit wana etikala pa mindele biso na Congo batikana na mokonzi akangaka bango mindele ye moko azoboma asali badega kuna na baeurope ta de droit eza te so ekomi na afrique ta de droit soki basali mabe fo mokonzi akanga bango baza pene ebele mokonzi nene esili te kolemba te biso peuple toza na nsima na yo donc mwana embebe oyoki oyo basalaki mokonzi zwa bango kutu puza mokala eza pembeni bakende na ngenga so wapi po place ane tomona yayika bakuluna me bango nde bazalaki bavoye kuluna mokonzi kolemba te courage kangaka bango. Bakonzi entreprise esengeli botosa mibeko ya mboka po ekende liboso awa pe mokonzi ya mboka atie liso likolo ya bato mabe yo muto mesana koyiba kosalaka mabe mitikelaka deja po mokonzi ya mboka soki akangi yo okokende prison oyo aza na mato ya koyoka ayoka. Kinshasa eleki partout. Weekend oyo Italie na France bamatisi makasi nombre ya baka pe ba mort ya coronavirus. Mokili mobimba eza na pasi makasi par rapport ya coronavirus. Virus oyo ezo continuer kolelisa ba nation nyonso. Boye ba ete ezalaki déclaré déjà pandémie, c'est-à-dire virus oyo esi à atteindre mokili mobimba. COVID-19, selon ba statistique ya dimanche 15 mars 2020 oyo ezongi sima na ba contamination pe ba décès na Chine kaka. Et si ka virus yango ebandaki mais ba côté mususu ezo continuer ko sala rage ya kosakarate surtout na Iran pe na Italie. Selon site spécialisé World Matters Info, bango balobi dimanche oyo 15 mars na 13h virus oyo est totalisé déjà
162 201 batu oyo baza déjà infecté pe 5 974 déjà bakufi na mokili mobimba. Yako kamwa ezali ke Chine pays oyo ezalaki le plus touché ye aza sikoyo na 80 976 batu déjà infecté pe akufisi déjà 3193 kubanda virus oyo ebima chez bango. Mais vi ba effort oyo bakonzi ya mboka na bango basali lelo eboti mbuma. Donc shit esami makasi pe actuellement 66 931 patients baza déjà guéris na virus oyo. Kasi na Italie, deuxième pays le plus touché, baza déjà na 21 157 cas infectés pe enregistré 1441 personnes déjà bakoufi pe 1966 nde babiki déjà. Kutu ba italien basengi secours na ba chinois. Yango ba chinois batindeli bango 5 équipes ya ba médecins chinois oyo ba betaki corona dada na ville ya Wuhan. Na Afrique esengeli ko yebaki 14 pays déjà baza touché. Na tête na bango ezali Égypte oyo azali na 110 cas, Afrique du Sud alandi avec 51 cas, pe Algérie 48 cas na 4 décès. Na Afrique de l'Ouest, Sénégal azo souffrir avec 24 cas, Ghana azana 6 cas, Côte d'Ivoire azana 4 cas, pe République démocratique du Congo et kokisi 3e cas na yango dimanche oyo uteki koleka. Kaka ndenge tozo continuer koloba, to batela mibeko bakondi ya santé bazo pesa na bongo nde tokolonga coronavirus oyo. Bakondi ya RDC balobi ke 5 hôpitaux na Kinshasa nde ekozala réhabilité pe ekozala doté na ba équipement moko ya sika pona ko accueillir ba patients oyo bakozala contaminé na virus oyo. Ezali ba hôpital lokola hôpital de l'amitié sino-congolaise oyo ya Njili na quartier 7. Clinique Kinoise, clinique Ngaliema, hôpital de la Rive pe hôpital ya Kinkole. Dimanche eleki déjà ba équipe ya OMS na ministère ya santé ba procédaki na bio nettoyage ya ba salle ya urgence ya clinique Ngaliema et sika wapi 3 cas oyo ezali prise en charge. Beltexco azo servir bana Congo kitoko na ba produit na ye. Beltexco toujours proche ya peuple congolais a outi kotia na marché gamme ya sika super glue Simba. Col oyo ezali transparente, ezali kokole na quelques secondes ya pamba, ba pneu, ba sac, ba tasse, atape ba jouer ya bana na biso. Super glue Simba et résistaka na ba température extrême, okokipe ko utiliser yango pona ko bamba ba sapato. Na plaquette na yango ya 12 pièces. Chaque pièce ezali ko peser 3 grammes na yango bana Congo mobimba bo utiliser super glue Simba pour ezali na qualité supérieure pe quantité suffisante oyo eko servir moto nyonso ako utiliser super glue Simba. Ba commerçant occasion yango yo Beltexco amemeli bino pona ba bénéfice oyo ekoki kosunga libota mobimba. Ezali kotekama partout na ba magasin Beltexco nyonso ya ville province ya Kinshasa. Somba plaquette verticale pe plaquette horizontale ya col super glue Simba. Okozala desi ata soki mokete. Beltexco na peuple congolais moto akokabola bango a élité. Kinshasa et l'équipe partout. Écart ya âge na relation ya bolingo eza mabeto malamu bolanda reportage ya Hervé Zaka. Toyebite soki kaka kozanga to pe nini yango esalaka baboti bandima kobalisa jeune fille à 20 ans epai ya mpaka oyo akomi déjà na ba 60 ans. Okomona papa mosusu azondima mwana na ye ya bala mobali oyo akoki kozala âge moko na ye pe azobosana ke mwana na ye akoki pe kosouffrir na libala wana. Population elobeli à propos ya relation ya boye. Période oyo bato bazoleka eza période moko très compliquée. Parce que na époque ya tango kala jamais bakobalisa mwana na âge wana. Bon tellement que ba parents ba sauter page na mango. Ba parents ba ko kalusus te ko supporter bana bango ya basi. Okuta mwana mwasa bimili banda tango bima wana akuta na ndenge na ye agenda vivre ka ba anniversaire tango bimi akei akuta na mutu moboy. Mutonga ibi âge na te sansere ka ko wela ka mbongo. Ande loko bomane intérêt en mbongo. So za na mbongo okozwa mwana ta mwana 15 ans. Bon, eza nango dirte. Eza nango dirte sengeli kino ba para bazwa place na bango ba yeba façon ba ko balisa bana na âge.
yango ozomona eloko esala bongo eza na mwa pasi po para akoka lisusu te possibilité eza te misala eza te so amoni moto ayele bongo ozali abe mwana nanga kende mais mwana akende akokende koto wana amona pasi soki moto balisi mwana ya 20 ans na 40 ans na moto ya 60 ans c'est comme libala moko za kindoki za normal te po jamais famille moko te se plaquer basa mwana wana âge ya bongo na papa ya âge ya bongo 60 ans abala mwana ya 20 ans donc mwana non esimba te po bloka nga tamoli tona ba village mususu to ba pays mususu pe na tamo ya mike ya pays na Afrique awa pour mona même surtout na Angola na malgré ça donc mibali basi batikala mingi te basi batikala belé mibali batikala muke bako basa pe na âge ya bongo te so mo libala ya bongo jamais libala normal te libala mo donc ils a sorcellerie na papa na bango za ndoki papa na mwasi za ndoki maman za ndoki c'est pour ça que donc mo bala lukika la mo papa wana 60 ans na so na posa ya mwasi awusata lokata mwasi ya âge moko bope maman moko boya kufela be bana be maman moko kufela mobali akufela mobali nde ça va ko vivre na ye mais ba âge wana penza libala fa bala ndela on appelle comment faut l'état la ndela bongo so amoni libala bongo fa bakanga basa ba saisi na ba parents wana na mobali wana esimba te tamsu wana foyer na bango ezala bien te bamsu ba bana na bango bongo tamsu mote mobala botisi mwana kipaka bana te lo mote amoni para papa bongo ba tatika azwa ekaka po azwa charge wana epa nanga penza te mwana nga age yana na ronzima te mwana fois ça la choix oye moko alingi oya koponela esimba te libala commission pe esimba te en tout cas ba parents o bazobalisa bana bango pa ba papa mikolo tomona mutakufa na nzala te tomona mutakufa na nzala te ata lelo ndenge boye passe eza na mboka en tout cas soki oza na mwa ata mwa 300 francs okulataka mwana na bilamba matembele eza nango pondo eza nango tomsone eza nango donc zwa la responsabilité ya parent to eza te mpo bazalaka mwana yo mpo mona papa wana aza na mbongo koleka yo okamati mwana yo osode mpe deya oyebi te non équilibre déjà ya papa wana na mwana yo eza déjà écart eza molai toyebi libala ezalaka likambo ya choix baparents soki bokomi kobalisa bana epai ya batata mibimba mpona mbongo eza malamu te avant kozwa décision kobalisa mwana na yo ya mwasi epai ya mpaka papa kanisa ata na bonheur ya mwana wana kotala kaka intérêt na yo te Kinshasa eleki partout mpona nini mobali ntango akomaka na mbongo asundolaka mwasi atango apasi population balobeli na ba relation ya copinage to pe ya fiançailles to koma komona bandeko mibali mosusu soki azana na possibilité te akovanda malamu na proposante na ye kasi soki kaka nzambe apambolie akomi ko éviter proposante na ye pe koumela te akei kobala mwasi mosusu bandeko ba éclaircir boye misusu oza mitema mabe akosa pe na mobali wana na mwasi pe mabe mais na ngai na bike vengeance nzambe ezali un jour ako subi conséquence mo bo akomo raisonner pe bolamu na ngai mais soka kompo azongela ngana ko zongela suite po confiance wana zaki na ngo esili na otika na nga mutu na ndinga sana na nga muna na eloko osala ete vengeance nzambe ezali po wabi tout se pe ici ba yozo olio ko limba sala ote ko sala pe muninga te yo sala mutu mabe nzambe pa azana pona ko venger effet ki azofanda azolela azoloba sirio ekolanda yo ya bat misusu uko influencer vie na été na impact oyo zanango mususu tanga makaza na pauvreté itango bongi tango changer mode de vie biloko eza sima na emilimo azanango wana ibandi combattre étoile na oshwano ezani ya libosongo wana yembale ezala pe ya ba film mususu comportement na ye ezalaka malamu ka soixant elote soit comme une loko, il n'arrive pas à comprendre que non, il tape au comédie, il faut changer bizarrement. Et si tout ce qui est kilo, il y a loko et il me dit on te mouni on boit non on m'a dit mimi ango. On éviter pourquoi et comment il y a revivre na pour que azala na yo yomoko. Profil pesa, profil les attends to lobi comme sous bobon qui na lobi on mais profil wana ba fion so ko la tamote. Qui leadership wana mudin so tanga mata za leader. Les problèmes, il y a circonstances. Des fois, mobile à cause là, azana mbongo te, aza complexé. Blair mbongo ko yana maboko, auza su complexé te, auza mutumoko, il y a ba courage comme partout.
des fois basi bakomi kopusana pembeni na ye avant ki azala na mbongo azali kobanga mwa basi wana. Maintenant sikoyo lero mbongo ekomi akomi mingi kosaproche na basi complexe wana elongwe alembala moko akoki kota na ezaleli oyo azalaki nango te eloko ya liboso. Ya mibale eza nde kozanga bunzambe parce que soki mutu aza na nzambe kati na ye circonstance ekoki kolongola vision na ye te. Azala na mbongo azala nango te ya kozala akozala toujours na position ya liboso parce que eza na mutu moko oyo azokamba ye. To souffrir na yo dès que tozwi mbongo lelo possibilité monani mais il faut tala nano le passé na yo pour ngai exemple à liboso eza pas collègue na ngai a na moins souffrance mais moi ça va ko tia moi mais ça se retrouver mais façon moi ça va ko traiter les penza yango te ozolo baba apesi ba langage moko boyeza pe na choquant azota tati ke ba collègue ne pe bazala abo santi ke muto no yazolo ba langage wana lobi pe ko simba alors que lobi tango esimbeli mobile tango esimbela ki azaki ni avant de ne pe bien mais tango avant de bien ba langage wana ezo continuer kaka tiko tango ezo continuer akina kwa moko boye akutani na ndeko mwasi moko boye asepe na bité na meka ameki akuti donc ba qualité ya bande ko luka yo madame na yo zala nango ozana ngote akute na wana ausani le choix est clair. Ndeko mobali ya ingratitude eza mabe pe kimotema mabe efutaka te. Mwasi oyo alingi o na tango komi na mbongo lelo lobi parfois akoki pe ko supporter o te na piaka mais oyo boleki na ye na ba moment ya pasi akoki kozala toujours pene na yo. Bandeko basi bosala ba choix ya malamu po lobi bo regretter te. Match Renaissance Vita a gagné 2-0. Hervé Zaka azalaki wana. Match est bien à Koumousaïne Renaissance. Pour la lobby, Abeti Maboko, ils ont un comportement bien pour la supporter à Renaissance. Le but, c'est que les gens sont bien. Match est un loisir. C'est un fair play. Donc, pour lui, nous avons rapporté pour lui, nous avons beaucoup. Mais moi, plaisir, c'est bon. C'est un plaisir. Et jamais. Jamais ni le péro à la raté. Maman est la maman la bango. Maman bango est mana. Biso ma Renaissance pas bango team. Ba panzana beti vite etika ba balé ba tsoka no subiso toto boy pe na ni biso na bango il veut savoir c'est ça ramazimbi ngaba imana ba fibo na mona bango ti ngali verser na ngeza ka mazimbi pona beta na ne ba ligue ngana yi on va na Congo la tala ga ndeka mazimbi ndambu mais ay bango na za na retour pona bango na bango to ko beta yi to gagner ba petit bana na biso 2-0 o to bota na nzoto de ring. To boti sa de ring mi balé to pesa bango ka mi balé baba na biso mais moko na félicita bana na biso wana bana bale makasi koleka mwasi na biso arbitrage nandimi Renaissance na match asaki nil na de ring batika Renaissance a évolué ngai so na beta Renaissance na bangaka azo équipe munene Batika Renaissance a évolué. Bale Ezala a installé faute. Batiki faute. Match wa Renaissance a gagné qui en penalty mi bale arbitre la boy. Mais gardien na oti Braza ba soki ebi ya coin biso ba vite activer to sepela ki po arbitre za contre. Soki biso de resoma match et pas évêque ayebi que Renaissance a mwana biso évêque yemoko ayebi évêque a offre sportif. Biso to ko so match na Renaissance te Renaissance aza mwana o biso to boti na de ring wana bino so boye biango ko kamba équipe eza passe eloba mokona ko bimisa mbongo ko héberger ba joueur ba maladi na bango ko lia na bango préparation na bango ba ko bima Afrique ba ko kende Lubumbashi ba ko kende territoire nyonso ya Congo eza passe to bika bimisa mbongo mais tout royo na ba petit na biso ndenge ba beti bale to moni en tout cas pardon mon général tika na ba joueur côté Kalsou te
tika nano babeta bazwela biso mpe coupe yo mpe okozala na valeur na kati ya vita ndenge ozalaka okozala na valeur soki bazwi coupe eza mpe intérêt na yo oza congolais tika bajoueur babeta baévolue entraîneur ebenge azala kaka wana soki bokobakisa susu ndambo bajoueur bimisa kaka mbongo bakisa bajoueur biso tosepela soki tozwi coupe soki osepela oteka sikoyo lokola obengaka business oteki mais soki tozwi coupe te ozoteka kaka bajoueur atuka tokosepela te mpo baza su na confiance ya président na bango te bakomoluka kaka n'importe quoi mpo na président yango mais or mitu na bango esalaki vite auti kolongwa na afrique avec club ya bajoueur mosusu baza na renaissance baza na même passeport apamba na dio yango te donc soki totali niveau ya président na biso na président na bango ekokani te niveau entraîneur na biso na entraîneur na bango ekokani te bon bajoueur nde bakoka na bango banangani babeti na bango bakoki te totiki ya bango lukongi kaka bi balanda interview ya Flora Ibenge ndenge alobaki ki abeti na ye te ntango atie mibale na ye akangi na ye bandi ne kokanga kaka soki tofungolaka mingo même 7 on a fait ya te. Merci Tokomi na suka édition mokolo ya lelo soki bosepelaki na yango topesa merci na Hervé Zaka azalaki sima ya caméra pe na Tansiata na réalisation pe bobo sonate ko s'abonner massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa yo eleki partout. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banakino